Papa? Oui, mbote maman. Papa, tu as une école mission là où notre très chère Madame Elombe abandaki kotangi sauti kotika biso ozo occuper poste nini et oyebaki Madame Elombe nini? Oh là. Na ndimi que nazali travailleur na école missionnaire en tant que sentinelle. OK. Donc tu vas comment entrer na basi. Na lobi nazalaka moko tovanda pe na moi tovandi na biso pour na ko occuper la totale ya metukuta na kana ba madame wana. Na koya na ngai ya ebandeli na 2020. OK. Na koti eza madame moko azali très gentil. Madame oyo na ebitega ebiko kabulate. Vraiment. Azaki une source d'inspiration ngai kutu na komiko lula na bi me soki nazala kana mwasi sengeli mwasi azala lokola madame oyo. OK. Po ezalaki madame moko banaki peza kopesa ngai en tout cas kimia. OK. To banako solona bien et sengo. Et pourtant na bana olinga mingi soki akomi na temps ya keno razo tangi sangana ngaka ko naleka kutu na classe na yeso ki nazaka ka air libre ngai naleka ka natala ke ndinga zo tangi sabana na ye okuta na salle na classe na ye bana bazaka calme. Après calme wana me bana nyonso bana ko sepela ke bazalaka eso Pene Madame Elombe. ah ouais et compréhensif. Vraiment, ce que le salle sous-souté. Le salle sous-souté. Passe. Au Kandenge Nini, Bogomone, le sous-souté. Tokomona kaye le sous-souté, mais tikali passe na motema. Vraiment. Pour atiki pesa un vide total. To yebite que non, to retika la kokuta na moto mosusu. Okola ye, si jamais. Vraiment. Wana etika la passe na motema. Merci beaucoup, papa. Merci.